Bonjour, bonsoir, mbote, ça dépend ya heure où vous captez biso. Balandia Info Plus HD officiel TV, c'est toujours moi, votre dévouée servante Godé Boulomatine de la Colombe. Je suis aujourd'hui là pour notre émission Cœur brisé. Cœur brisé ezalaka masolo o bandeko baela biso pona bino bandeko o boza balandi na biso bozara vraiment très attentif pona koyoka yango pona kopesa ba solution kopesa ba idée na ba problème oyo etungisaka bandeko et naloba yango chaque fois dans ce monde ici. Pour moi, il y a que deux choses ndetungisaka bato, si pas l'argent, c'est l'amour, c'est tout. Parce que si naza bolingo papa na ngai et que je lui manque na olila et ça nga mtima passe. Si naza na bolingo ya ndeko na ngai et qu'il n'est plus na olila et ça nga mtima passe. Et si j'ai aussi l'amour de quelqu'un que j'aime beaucoup, aboyinga ou atikinga azate na olila et ça nga mtima passe. Et si je veux l'argent que je n'ai pas, non, là, et ça, on a pu me passer. Il y a que deux choses. Et puis, ça a pas si mingi, ça a pona mbongo, pona bolingo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Oh, ndekomoko, ya mobali, aye komonanga, aye bisinga lobi, je déboula, parle un peu. À tes téléspectateurs, bango mutu bazala kawana, ba pesa ba conseil ya bien, bango mutu bazala ba pesa ba solution. Mais quand on peut expliquer bango kanangai, quand est différent, quand est vraiment différent. Vous voyez dans ce monde il y a trop de trucs oyo, ils ont comme ça peut battre mutema mabe, ils ont peut ça battre somo, ils ont telle peut battre limite belé. Le frère est venu me voir pour me dire que Azana est un simple artiste. Asalaka art na est un artiste peintre à décoraka. Et à ça, très bien. Il est dans une famille na bango ezaka ya bango kande baza bongo. Famille na bango, donc c'est lui qui est le né de la famille. Azana bandeko na emisa tuna sima, papa na bango akufa, maman na bango azali. Et c'est lui qui se bat pour sa famille. Mais il s'est retrouvé dans un problème où comme il troublé. Il est venu me voir pour me dire que ma soeur essayait un peu de raconter mon histoire chez les amis à Info Plus HD officiel TV. Bah, mais quand un peu copier sanga solution. Le frère m'a dit ceci. Il avait une fille au hasard fille unique et pas papa na maman nae. Talara ba no botama bango mo bazala na ba caprice na bango balinga marape mingi na famille. La fille là papa na maman ne batangi ça est très bien assisté classe comme leur papa peut abandai ko ça la place moi ya bien a brancher pe moi na société moko en place il y a bien vraiment moi na sala ka donc l'enfant avant da ka chez bango kaka ponde ba parents balinga fanda chez bango mais elle avait la capacité de tout ya ko se en charge mais afin d'arraner pas bango a roula ka na ba voiture na azana est vraiment très bien. Et papa na wana alinga mwani makas. Alinga vraiment mwanae. La fille s'appelle Benita. Benita c'est une fille qui a bien éduqué, bien étudié, elle travaille très bien. Un jour comme ça se fait que azoleka na coin moko boy. Akuti artiste wana kombo na Jupiter. Jupiter azosa ne ba dessin na inde asala kawana. Fille wana aboaki misu na voiture na moni photo moi asali yango kitoko akangi frein a telemi. Bonjour non luka mtu azawa non madame ezangai ya kanano yo mtu osabiloko oui ngam no asa osa kitoko sokoki kosala ngai abina sa elonini abite osala nganga moko abi ok pas de problème abi là on fait comment je te donne ma photo ou quoi abi oui on peut une photo parce que yo hotelema te ozelatina sala pesinga photo na yo, ok. Après une semaine, oye kozwango. Ok, ça va, ce n'est pas un problème. La fille a ébissé. N'a pas photo dans le téléphone. Pesa kasina tindelo. Non, je n'ai pas un téléphone. Oye koki kozwa photo. Si y a moyen obimisika photo na carte vraiment au pesinga. La fille peke abimisi photo aya pesi atike lié na numéro na téléphone. A ébissé soko sisiango et que na yete okoki kobenganga na ya kozwa. Merci. Fille wana akei. Et la fille, son papa avait un ami comme ça, peut travailler, un directeur, peut à société quelque part.
papa wana na papa et la fille baza vraiment ba pire. Donc ba pire papa basola très bien. Et l'autre papa là avait son garçon en Europe. Akenda kutanga kuna asisa na épée classe sur le travail là-bas. Et papa wana ya garçon a coopéré na papa et la fille à ABC à lobby. Je veux que opesanga mwana ya mwasi abala mwana nga ya mobali ya mukolo oazouta Europe parce que toza ba ami mwana kendi musika te entre nous. Papa pe atali abi oui mwana nga so akoti na famille o eza famille ya bien ba pena ba mbongo na bango a souffrir te. Ba parents ba sololi ba maman papa ya ABC mama o papa na kuna pa ki ABC mama musu ba maman pe ba sololi ba bongisi. La maman ya fille bon andimaki yango parce que papa déjà a ebisaki yango. Ba bengi pe mwana bango ya mwasi ba ebisaki non tu vois oyebi mwana ya papa tel oya kendaka poto wana. Nayebi ya Guilain. Oyebi ya Guilain, nayebi ya Guilain kenda poto abi OK. Prépare-toi Guilain wana zoya alobi azoya luka mwasi obala mais ba parents na ye ba sepeli ki abala. Benita tali abi o papa. Wa mabala ni bo lukelanga wana. Mabala commission za lisu tenga il faut que na mona mutu ye moko boy to soli na inde na lingi na ko linga kata. Oh non, aza mwana malamu, asatanga classe bien. Boy na boyo zo lingo ke linga voyu moko ba yo bala obuno. OK papa, on va voir s'il arrive. Maman la bango abengi ya ebisa bino sois calme, motema na yo et conduire yo. OK. La fille a fandi que une semaine a ke kozwa portrait na été. Le garçon a Nathalie a bengi na téléphone. Bonjour madame, bonjour. Tenga artiste, otika ki photo na ça. OK. Non, les gars na pourquoi soki na uti musala. Et comme pe na pourquoi la fille wana aye a parqué pe a kiti. Akuti jeune wana asi asisi musala azobonga mabongama ko passer moi makolo po alata azonga ndako. Abi na ena zwa madame, oye moi retard bon ça va zana bimisela. Abimiseli yango tango la kisi fille wana gangi abi o dessiner nga kitoko boye ndenge nini abi non exemple ça abi non tu travailles très bien to kana ki combien abi non je t'ajoute l'argent parce que tu as bien travaillé tu m'as convaincu apesier et sili garçon n'a pas dit merci et sili fille wana pe akoti na mutuka akei ça fait moins 2 jours fille wana eko leka lisusu akomika wana klaxonner pempe garçon Nathalie apesier mbote ça va aleki akei ti tellement ezaki nzela fille wana leka presque chaque jour soit leki apé sa garçon en ambote ti jour musu soye a télématina bi à part ko sala nengo sa ko sala musabi non ko sala pe lo ko musu so lingi décoration mo bwende ba sala moi fleuve moi ba nzete pembeni moi ba ndeki na ko sala bi o sala musala ngo kitoko sepe singa et tu habites où bon ba comme na bango pe ko solo là et bi non ngai na fanda ka un peu moi musika tu vois bwena garçon ana azalaka na complexité de tout ce qu'il est nyonso ya azalaka zane complexité abombela ne batute ke abundanaka na vie afandaka pe na moi quartier moko eza reculé na Kinshasa o que de na kala toyokaka musicien mo ayembaka kenga na fandaka kuna batu baboyaka kokoma ba quartier neti ya bongo aboyaka ne ko yebisa batu ayebisa batu fille wana pa tala bi mozama yelo sa musano bien bakomi comme ba camarade bakomi ko solo ti fille wana mona so auti musala boy abengi na téléphone déjà okangi yana kangaki na ngana ki ayo za mabele le okangi avant boy omona soka leki atikeli moi quelque chose son bata jucation mais merci madame et s'il y a qui ti ça se fait qu'un jour fille wana tunya yo ozana WhatsApp te habiter dans ça WhatsApp te amina ngamo asepela ki na nini wana il fallait osalela mais il fallait tindela ba photo tenga ça WhatsApp te fille wana est-ce que soki na lobina kabelo téléphone ya Android que ça la WhatsApp osepela madame bon eza posa na yo na oboya te abisa bisa va jour musu na yo zwa okende yo moko opona téléphone bakomi vraiment ko solo la na fille wana bakomi ba camarade et fille wana aiko zoe jour mususu ayebisa bino na posa okende opona téléphone mais avant tokende il faut que no resto olia omela après toke oponi téléphone na osombelo kabelo téléphone bakina resto bafandi ya bafandi fille wana abeteli garçon na lisolo na binonga moninga na za fille nike na kola boy abeteli nyonso atuni garçon na de ton côté garçon na pas beteli lisolo nonga na bundana na vie maman na biso boy na boy abeteli pe nyonso afanda ka pe boy fille wana sali passe na mutema mais amelika ngenge bakeka ka ayebisa bipona téléphone marque nyonso na ngoposa ya bi ata na pona téléphone à $500 bipona téléphone
garçon na akia pour téléphone asombeli téléphone pe ici garçon na babimi bazonga ndako azonga boyaki etika ye na nzela fi wana bimisi mbongo $500 akabeli garçon wana ayebisa biozwa oyo esunga yo ndenge olobaki ke mama azobela bacondition eza mwa pasi esunga garçon abi quoi mbongo ebele benga asengi yo te abi non nakabeli yo osengi nga te me nga moko na se sentir kaka ke nakabela tu prends l'argent. Garçon wana atali likolo atali na se abangi nano okina osomo ti me azwi mbongo atie na poche azwi pe telefone atie na poche aye kozonga akomi na ndako na bango afandi mama bango atuni ozongi lelo avant boye abi ye nazongi na nga avant bafandi omoni je remarqué que bana mibali bakopera trop na ba maman alors bana basi pe bakopera trop na ba papa. Le garçon a béni maman à bango et puis sabi maman j'ai un truc à te parler. On a bien ko lobako Jupiter nini. Et puis sabi moni dernièrement na kutana kina fille moko boya sala la place à bien et à ça qui portrait na moko epa na nga mais fille yango akomi ne camarade na ngai akomi ko solisanga bien akomi omona so aleki apesinga mbote so lelo asepela ki abimisanga to kendaki na ina restaurant to lié asepeli asombeli nga téléphone oyo akabeli nga pe mbongo mama beti makola bi mwana ngai bato misala mabe bakoma ebele bakoma oluka ba sacrifice ka boye yo zwi mbongo ebele boye osala nango nini abi no akabeli nga aza bien mama na ye abi komeka kosimba mbongo te téléphone olinga oka na carton na mona mbongo tia kuna nano efanda il faut que nango na église pasteur abondela po nango mwana wana pe tellement yokaka mama ya bango azwi téléphone azwi na mbongo ache et pourtant la fille asombaki téléphone wana pona connexion basola na WhatsApp. Garçon na siko akomi neti na somo tellement mama bango kote baida bato misala mabe baluka ba sacrifice banini garçon na akomi neti na somo akomi monso aye place na travaillable ayebisi bato bi so fille wana edi pa ye aluka ngabo baki na zate abatami na sima pimpi Jupiter azate te mère azate aleki omona sa komela WhatsApp be WhatsApp kuto eza na ngote abenge na appel normal soni azo yamba neti akomi okima ti fille wana ye place wana tuni bango est-ce que pas na bango ezaka wapi habité omoni afandaka kote ona kuna kutu yo muta mutuka okoma te ezaka moki otiki mutuka ozwi moto otiki pe moto keli suma kola fille wana zonga alali bien te tongo ala moki akekutu musala te azwi mutuka akeye akomi place batika mutuka atiki abloke mutuka azwi moto moto etiki pe place etika bato abandi kokende makolo ti akomi place mo batuni non luke pa ba Jupiter mama yo kandu latino kitoko bozabi ozoluka pa ba Jupiter ozandeko na bango abite na za camarade na ozola boligwe yoko koluka butu tiko to yo na genre yabita abipusa na matangomba matingomba ti akomi na suka ngomba mapango zatatu non luka pa ba Jupiter kita wana so kati simai wana kuna na ngambo ndo tuna fi wala kita kati maya kei akomi atuni non luka pa ba Jupiter babi pa ba Jupiter yango wana liboso atala beka mwanda kumoko yanga ese kenda mpandi amoni mama mo bo bima na ndako na mwa kantina mai mama na skotel mama bango pa bandai kobela na mai azokoka otombola te fi wana akota na lipango atuna kutute azomba mo kantina mai na maboko mama okenda ngo wapi mama na tikala tabite no okenda ngo na douche pona sokola atomboli mama na mai aki atikeli na douche aya simbi mama na tuna biya ya outi wapi abitenga komona nga Benita na za camarade ya Jupiter na yeko luka ne balakisinga awa epa ba Jupiter on okota na monio yango na sungio na ese Jupiter aza mama nga bite Jupiter aza te abimaki banda tongo nano ayete mama ake musika abimaki kaka nde mbali babimaka na ebite mama na kozela mama na bi okozela problème ezate est-ce que mama na zomona ke ata lo bia zela enfant dise wapi bana kiti ya biente atelemi siko azoluka mutati na ta sengele kiti pa ba voisin fi wana ki abendi ne kaka mo ebonga moko ezaki wana afandi na aisa mama na ozela yo ke sukolo yo kutanga awa mama na ki asokoli aye akuti epe wana mama na tele tune biya problème nini est-ce Jupiter ana problème habite mama ana problème na ngate azaka nde camarade na ngai ça fait un peu une semaine to mona na te nazo bengi azo yamba te nde sali ke na ya koluka eti awa
baleki ya Jupiter pe babimaki bautali na bango bilanga na bakoni na bango na bapondu na bango baye bakomi wana. Mama ni toyambi mopaya o camarade ya na bino aye kotala ya na bino azate. Ah tantine bonjour bonjour. Ngakomona nga Benita ya camarade ya Jupiter. Ah problème ezate. Bafandi baleka Jupiter bakomo sapondu ake asimbi bandi ko sapondu bapelisi mota bakoni ye wana pa bandi ko pupola. Oh yo yebi bakoni o tena yebi nga tena omona nga ndebino bo sala. Ti e ko kuma ba air mobwe Jupiter ye wana ye. Jupiter aye na musika atali. Ti akoti na lupango. Tango Benita tomboli miso amoni abandi ko seka. Akanza nini? Ko so yebe pa bino te na e ko kangelo ti awa. Ozokima ozokimela ngani. Te na kimio te. Ba contre ta kaka téléphone ezo ki problème obongisa ngo akosi ka petit téléphone wana to somba ki ezaki bien te tala boyebo akosi kaka abi e bonga ta yo moko vraiment na télé là kuna place osala ko zate na so bengo na téléphone zo yambata te poni osa bongo vraiment ya bi te limbisa ba fandi ba solo liwana ti ça va Jupiter ça va toke kasi na ke tika a télémi a fongoli sac a misi mbongo $200 a pesi mama ba Jupiter akaboli kabeli bandeko Jupiter na ba $50 $50 a biso nga mama to monana ndenge na yebi déjà ndako na bandana nga ko ya kolekisa era koto bien mupepa kitoko siko mama na elekela ekotala vraiment jeune fille wana ndenga azali ndenga lati ndenga zane bien bongo asepeli neka na place a bongo elekele siko atali soki ezaki yende mutakabela ki Jupiter mbongo wana na téléphone c'est que azani ka mwasi malamu aza mwasi bien azani mutu misala mabete ali Jupiter pe babimi akepa atike na mutu kati atike bise ozoki manga po nini nga nazana na ba camarade te to solarata na yo habite na kimi na nga yo te ezaka ba contrat. OK ça va souvent la fille na mutema na e akoma ida okoma na mwa bolingo mobo ya Jupiter mais moi pas lo bango ezate kotala pe genre na ye kotala pe niveau na ye na niveau ya Jupiter akoma oyo ka koneti mwa soni bon Jupiter peut tellement mona ki la fille azomi pesa ne makasi akotala pe ape mobile akoma boule pe na ko lingala nga pe bon akotala pe siko niveau ya fille na ye esimbate bafandi le garçon oyo papa na ye ba proposa ki ya uta poto aye pe boye papa na ye bisa bino prépare-toi tozoke koyamba Guilain azo uta France azo ya tozoke koyamba abisi papa boke yamba soka ye aya kana nda kutomuna non il faut y amener à l'aéroport abi je pas le temps moi je travaille a boy même ko yamba garçon na musala na aéroport a kene musala ça s'est fait que Jupiter noko na bango moko auti mboka ye afandi wana après 2 jours Jupiter ayebisa bino noko la biso auti mboka zo bela za na ndako ayebisa anoya otala ye mais après 2 jours noko ngo akufi Jupiter abenge non Benita noko la biso akufi ah c'est vrai matanga eza peut matanga eza kaka chez biso abisa va na oya et comme jour moko aki abeti pe tour afandi tina pokwa azongi ti net nezalaka bemebi malobi na morgue lelo batu ba olala Benita abongami ayisi papa wanga bino nazana feti mombo ya mina nga anniversaire na okende na zonga lobi boluka ngate oh ebisi mobile ya poto ya bi papa c'est vous boza ba parents na nga na ebisi déjà bino je pas droit ya yebisi parce que na nous abali ngati. OK tu as raison tu peux partir. Benita abongami alongenda kuna bango ba 14h na ba embouteillage na ba ngomba na ba nini malem beti ba 16h akomi et pas ba Jupiter atiki mutuka kaka kote batika kuna ba 16h akomi pa Jupiter akutine ba lamba ba pondu wana basani Benita kota na ena ben wana milinga la miss boteso wata yango mwa so uti poto uti nini asepele kala makamba Jupiter imoko afanja zotabi yango mwa so likambu nini mama ba Jupiter atali atuni ya Jupiter yo linga mama sabi mama na ebisa na ngai ndenge na lingi asa nega azani ka camarade na ngai bafandi wana basali misala na tititi kumpe na pokwa bake toka mai na mai ya mutioli Benita zwi bido ake ngapa na ketoka ka mai na ya sokola yo ko be babina ko kende kaka bakena bakama baleki ya Jupiter batoki pe mai baye bachele pe mai bachele pe la kikoso Benita pa ki asokoli
ayepe kozonga fandi na yepe na matanga nde ezalaka matanga banzembo bayanke babima boye bato église bayemba ezongisa boye baluka ti ekokoma ba heure mo ba 23h 0h ba malili mo eyaka bakote wana. Jupiter a remarqué que Benita malili ekomo osala ye abisa biso koyoki kasi pongi okoti ata na ndaku olali place mama alalaka ya habité na olala nga siko nante afandi ti Jupiter amoni kake non azane bien te mais azo forcer abisa va toki ka satana mutuka na yo ofanda ya ok ça va toki na mutuka. Benita na Jupiter ba matiti bake na mutuka bakoti bafandi na mutuka ba na bango kosolola. Benita bandi oyo journal ko tout téléphone ne sona ki oyamba kite bona bo Jupiter ko mutema lo ba bisko mo amoso asala nga bazua ya nini yango téléphone nga so esoni na yambita azani ka mi simple nga asala nga zua pona nini bafandi mbala moko nyoka wana yaka na Eden wana yelaka Adana Eve wana akoteli bango nyoka na pe akoteli bango asuka ne pe pamba te bake mati en action. Ba si boye Benita comprendre te Jupiter pas comprendre te batala ni non boko kotala na lisute ti Jupiter tant que mobali azui courage abisa Benita nga ninga yo mais nazaka courage oyebisa te. Ce qui s'est passé ici ezaki nazaka na bolingo na yo yango moninga na se permettre tina koma na point wana Benita pa abisa ça c'est que j'attendais obimisa monoko na moi aussi na linga yo mais nakokaki kosote premier temps que yo za mobali peut-être on mona nga faible na banda ikozela yo le bakolinga ngai o peleki awa eza peka que moi aussi j'ai prouvé que je t'aime bakomi na bango na bolingo balali na mutuka tongo itani Benita akei akomi kuna bato basali ba café ba meli ayaki na ba sucre apesi bato basali ba café ba meli. Et si la ABC Jupiter a bien en tout cas on cause la tête si bato bakende morgue bazonga parce que nanda kuna le baika kena ke fête il faut que je rentre tôt pour baye bakina zaki vraiment na fête. Benita zongi ne pendako akomi na ndaku donc o babenga ngolo lango ya Jupiter et matie na mutu donc akomi ne ka so afandi ba komi ne oseka komi ne koyoka bien mo sepela. Il s'est fait que balingani comme ko fanda na bango Benita so aleki wana kuti Jupiter ti akomi mako soutenir Jupiter akomi ko soutenir maman Jupiter nyonso Jupiter pas na bango vie échange et puis Jupiter a dit non il faut que tu changes les jobs au changer vraiment musala o zo sala o sala ngo soutenir le musala bureau pour ozala bien abundani ti Jupiter pas comme moi bien mais na zula ki musala te azo continuer kana ki peintre na ya décoration ana. Ça s'est fait que anniversaire ya Benita. Bon, yo yebika bana ana ya banini balinga anniversaire na bango il faut boum, il faut ça là, il faut pas bailler ba que non, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est l'anniversaire et la fille unique en plus. Anniversaire. En même temps, Guilherme a utaki poto, ayaka na Benita ko uta musala ba fans pe ba solo li bon. Ba solo na bango kaka Benita vraiment elle n'est plus dedans, azane na katiti. Il a pour mettre aucun de poteaux. Et elle le côté parce qu'elle travaille déjà, elle a son argent, donc elle a le côté. Ma fan dit comme un jour anniversaire, Benita a ABC Guilain, a ABC Jupiter, l'anniversaire n'a oya, oya nga cadeau. Il y a cadeau nini na elo, ABC na habité so oya nga cadeau nini, oya nga kaka cadeau. Abi ok c'est bon na yoki anniversaire wana babongisi anniversaire salemi na kati ya lupangu ya ba Benita parce que azaki na une grande parcelle. Anniversaire Jupiter aye mois avant amikoteli na ye déjà afandi na coin parce que tant akoti mutaki pa ki pas zate parce que il n'avait même plus l'invitation na ezaki de bouche à l'oreille après azuka kiti bobo na coin avandi na ye. Et batu babandi ko kota dika pe ayo kota na base na e Guilain ayo kota mana base na e penza donc il faut asalima il faut ba non dika za feti wana era koti ba PCP place non mobali na e quoi ba PCP place afandi sikoyo esali que neza ka anniversaire mukolo feti abima Benita bimi boye bat bayambi milolo banini dika bwaki ba mbongo Benita bwaki mi surtout les 4 coins ya fête ya moni Jupiter te
aoki mabe taka feti na yo moko mais aoseka na ete afandi neka bongo ti ba présenter mobali na ye wana e ba présenter famille ba présenter Jupiter place afanda ki abi tiens mwana mwasi oyo nzoka ane na mobali na ye azwi ngai sikoyo tala place atie nga danger nabima na nga kana ke mpo so ba reve ngai koyindela nga na mbongo te naza kaka mutu pamba boye vraiment atali mpe moko abi rien na mobali ayebisa nga ke alinga nga donc il faut na affronter situation ya on a linga mbalo ba affronter ba situation ekozela moso ya munene boye tant que mobali affronter yango kobanga ngo te Jupiter abi non nazo affronter afanditi babengi cadeau baya na ba cadeau mobali adika ye na cadeau papa na ye ba famille ne to babengi cadeau classe par classe babengi ti esili nango tango balobi bato basenregistraki te baya na ba cadeau na bango ezaki na bato mosusu mpe basenregistraki te baye na ba enveloppe na bango directement mpe Jupiter place azalaki atelemi na cadeau na ye wana asalaki dessin ya Benita azoya nango siko Benita place azalaki tango atomboli miso amoni Jupiter akokai su komikanga te parce que la seule personne alingaki apesa esengo na feti wana ezalaki ka Jupiter tango abandaki na komona ye te azalaki na esengo te mais tango amoni ye atelemi abosaniki aza à l'honneur abosaniki mobali oyo baparent baponela ye azali abosaniki baparent bazali atelemi mbango ake koyamba Jupiter abi mpo ino osalinga banda kala je pensais que tu n'es plus là c'était na yaki na ngai apesi siko cadeau tango apesi cadeau Benita fongoli cadeau wana en tout cas ezaki portrait moko o ezui vraiment Benita pe photo wana Jupiter ye moko akanga Benita na kidiba Benita yeba te tango Benita telengo bi oh photo oyo zongo wapi abi non photo nga mom na kanga ka Benita sepeli nango na ndenga osakana te alors Jupiter aye kozwa courage asengi micro aibisi bato nyonso bolimbisa ngai naza su na cadeau moko etikali na opesa ye parce que elle coûte cher pour moi il faut na pesa cadeau mosusu parce qu'on a aimé Benita zo comprendre bo cadeau ngo sengi lengo micro abaluki atali Benita bi je vais chanter pour toi une chanson pour l'anniversaire bandeko na nga na kosibino te bayemba na bango koyemba ana bakoyemba na bakoyemba Jupiter a chanté seulement une chanson d'anniversaire. Une chanson d'anniversaire. Oh, ayembeli Benita. Donc, bato nyonso na feti. Et comme on dirait, bato nzembo moya ndombolo. Comme on dirait, bato maboko kobeta. Alors, et là, comme il s'est biso lisusu, et on baloba loboko zoba. Kozanga koyebeza liwa ndambo. Les garçons là, les ducs là, Guilin Outaki Poto, à Telemi. À mon bayembela Benita, oh, yaza comme moi sinaï. Aïe, à Bambi Jupiter Mbongo. À Misa Mbongo, ba fei. À Bambi, oh, Mbongo wana tatana libandi wana. À Bamba Jupiter Mbongo. Sko, Benita place azaki et créer le comment bon mutema naï. Alors qui mutema passe, elle a commencé maintenant à pleurer. Benita leli bato olela nini ba yembelo nzembo kitoko boye banzembo museza ka so ba yembelo folele banzembo museza so ba yembelo lali ede nzembo parce que da part ya Benita leli saki Benita leli ti ba eko calmer wana ba bino ko sabo etoko bebisa feti ya bino ko lela ngano leleza na ngo ya pasi te za ko lela mo yesengo muto azo yembela nga nzembo asalinga bien na nzembo na ye wana. Alors Jupiter azongaki ake kofanda na ye place afanda ki sko Benita akomi muke afandi koto à l'honneur muke ake kuna place Jupiter afanda ki ufandi boende nini déjà lié babenga Benita kezwa biloko Benita telemi ake azwi Jupiter ba kezwa biloko bango mibali bat nyonso batali na feti nga mina yango boyandeni mbala moko Guilin place azaki na ba camarade batali o ekomi suspect nga naza tika nga kezwa mwa mbala na ba kezwa na biloko na ndeni et comment créer zuwa mais à vrai dire sotali Jupiter il était beau asai kitoko Jupiter a kitoko vraiment bon Guilin aneka dika aneka nedika ibika malili ya poto ni ne bongisa nango batume so akitoko to zo pas kitoko te ozano bien mais oza kitoko dete na bina la vérité et comment ça Guilin zuwa
Benita bazui biloko, Jupiter azongi ake kolia, Benita pa zongi. Benita so alie muke atelemi ake pa Jupiter. Na ba pio masanga te. Aye kozwa vena e batela ke koto, ake kotela ngo Jupiter kuna. Gilain Talabi, non. Ayemba, mon pas Benitabi. Qu'est-ce qui se passe entre Yona garçon? Non, comme problème. Tu me laisses là où je suis. Aux autres, quand on a place, on a na mesa na camarade nanga. Otikali koya tambala mon côté. Mais qu'on n'est pas garçon, on a mono déjà 4 et 5 fois que kuna. C'est qu'il y a un problème. Benita siko tanga moni bongo en connaissant que ba dika bazana bango batumo ya bongo. Ameng ba master na epi bazali na feti wana iso nga bibaya ba ndeko na nga ya basi to longwa donc to bima nga na bino to kila biso to si sa feti côté mususu azui téléphone asaleli Jupiter message ayebisi bima libanda nga na bima na démarrer mutu ko kota to kende voilà déjà ki ba mulili pe déjà Benita telemi ba mo kabisika papa ne papa je viens abimi pas démarrer mutu kala ba camarade ne mususu bakena bango batikali ko sondola Gilain e ba parents e batu nyonso wana na feti bakena bango na Gilain na Jupiter ba fêter na bango donc toute la nuit ba fêter na bango toute la nuit et comme na tongo Benita aye ko zonga ndako en tout cas bandeko na ngande ko na biso ya mobali Jupiter aye ki ko betela biso lisolo o poto lukela e solution. Je pense que première partie na yango to suki wana to continuer deuxième partie lobby. Merci na mon réalisateur Gypsy Abon, il est valable ngala bakisela e moto moko bien inchallah nde to kutani.